Voilà, le sac qu'on a mis de bon sang. Ngai tata songi songi tata makama mokeli. Vous savez, et là, quand il s'en a passé dans makamba Brian, Eza en fait, de plus, ce qui me fait mal, c'est de voir les femmes congolaises de Brazzaville. Hein, donc, elles sont en train de criminer euh, Congolais de Brazza. Et elles inventent encore des histoires pour criminer un Congolais de Brazza. Mais pendant ce temps, il y a beaucoup de Congolaises de la RDC qui sont aussi pour Congolais de Brazza, c'est-à-dire Panzu. Non seulement ils sont pour lui, mais il y en a beaucoup aussi qui criminent le gars parce que sous prétexte il est Congolais de Brazza, donc ils veulent seulement soutenir la femme qui est congolaise de la RDC. Et namona qui songi ya ba mama ba congolaise, ya Brazza, hein, na ba mama congolaise nyo sauté. Mais la majorité ba mama ba congolaise à Brazza bazaka songi moko kolekana ndoki. Parce que je dis ça pour une cause, hein, je sais de quoi je parle. Makambo ya fali. Tala ndenge ba mama Brazza ba kota makambo net ba somba makambo net ya bango. Ba songi na ndenge osakana te. Ba criminel fali. Awa Congolais à Brazza paye ba criminel lisusu sans preuve, mouraye, PD wana, lele wana vewe, aye koloba lobela. Awa makambo bimiti ba lobi que non yemoko comment il s'appelle, grâce témoin lobby que non ceux qui fingaka mobile na yazana ba sirène tout ça ils arapent na kanda. Bon, comment yo koko bimisa au moins yemoko asali audio al fingaka ye azui audio na bimisi ba moko c'est la ce mobile. Mais basio bazo le bo mobile asa mabe asa ko enregistrer, vous êtes des hypocrites. Boza bandoki. Ouais, je le dis haut et fort. J'en ai rien à foutre que vous soyez pas d'accord avec moi. Moi, je dis ce que je pense et je dis ce que je vois. Boza bandoki. Mobile, il faut enregistrer moi si. Pourquoi pas enregistrer Binoté? Bino vous allez battre bosso pour enregistrer mobile. Soyez quand il camboyé pour enregistrer. Allez, pas bon bimisi na net. Soyez comme tour à mobile bon mo banga. Bon mo finga sko mobile batamabe. Moi, j'encourage Panzu d'enregistrer. Tu as raison de le faire. Tout homme qui se respecte doit enregistrer sa femme. Ce n'est pas interdit. Et aucune loi dans ce monde interdit un homme ou une femme d'enregistrer son mari ou son épouse afin d'obtenir des preuves efficaces. Parce que les lots, admettons que bazo fan ensemble, baromi balé nanda moko. Ce qui kaga akwei abukani liboko barolobani ni Panzu mta beta kiye, mais ce qui se Panzu enregistra ki yango ils ont net preuve et go surveiller. Mais ce qui enregistra ki te baroloba oui ils est vrai. Comme là par exemple il y a petite ou ya na Belgique ou ya bina ba danse mo bana tout tagay apparemment tout ma kutu donc a beti a beti ma kofia ko saranate a vimbi ba bilongi et puis moi c'est à lobby mobile à l'équipe net à lobby oh non ceux qui a fongola qui porte boyer porte tout est bon et tout est bimi. Moi ça y a démentir à lobby ils a le kuta à beta kingai. Bon moi mobile il soit PC qui peut éviter mais à lobby kaka na roloba. Moi si pas PC pour éviter ma lobby. Bon bah tu vas 10 000 plus moi si que mobile. Parce que moi si parole ils a sur ils a vrai. Ils a le kuta ils a la vrai. Vous voyez? Mais ceux qui sont mobile avec ça qui preuve. Ah, admettons qu'à enregistrer Kiango. Baza la caméra nandako. Pour babatum so bacha la caméra nandako pour la surveillance tout ça. A check caméra nandako. Moi si mbala moko boum. Ba moni pe preuve non, mobile a une raison. Ba nga ba le c'est que moi c'est dans mabe. Mais comme le col mobile a sa preuve donc ba condamner mobile. C'est pour ça ngana ko encourager mi bali nyonso ezala ba kokobar. Ti na bilenge kwa biso bon enregistraka. Ko sona kaka na mwasi soko bandi ko sona na mwasi no enregistrer. Po lobby wana kaka so moi ka so bandi ko sona. Ye kaka mwasi wana lobby akoleka na net abano finga yo. Si ana bima na ye boy azala ke lokote afunga ngati apesa ngi lokote abano ko finga na ndenge nyonso ako sokola yo net ayebi yote.
Et or, ce qu'on a la preuve d'ailleurs que, voilà, par rapport à, il y a dire naïe, et que sauver yo. Parce que Mikolo yo, mobile, il faut attendre la preuve. Moi, j'encourage ça. Mais par rapport à une histoire naïe, moi si naïe, je vous demande de divorcer, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien que vous continuez. Parce que dès le début, déjà, là, ça prouve à quel point vous n'êtes pas fait, ensemble. Enfin, Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez ensemble, en fait. C'est clair. Parce que dès le début, déjà, de votre mariage, on voit des multiples versions, des versions banales pour te ridiculiser, traiter yo VW, traiter yo lingaga de gauche à droite. Et pourtant, ndenge baza ko criminel yo, baza ko bimison neti parce que pour zaka congolais à Brazza baza ko bimison neti criminel moro boy. Ba mama nyoso baza ko condamner yo parce que vous allez congolais à Brazza. Mais ebela mi banda bango pe congolais à Kinshasa ndenge basala ka bango. Ba mon bazo mona ngote. Ba mona kaka ya yo pour yo za congolais à Brazza. Yango na nga ezo sala nga pasi par rapport à l'identité na yo, séparé. C'est mieux pour toi. Sépare-toi. Par exemple, YouTube, tu as succès dans YouTube. YouTube, tu as succès dans YouTube. Attends que tu vas le succès YouTube. Et c'est que si là, on YouTube. Pour carrière, ni peut pas grâce à ça dans YouTube. To carrière, ni à ça dans salaire, ni pas mal longa za ranango. Oyo mobile ya alinga ya pona azo succès dans YouTube. So que mobile alinga ya succès dans YouTube. Est-ce que no bala ye pona azo succès? Avant même que tu aies. Donc, moi, je demande à Panzo, Senga divorce na libala wana. Pourquoi je te dis ça? Parce que la lundi audio, oh, belle-mère wana za lebela. Oh mon Dieu. Ah! Na moté monga na zanango. Kasi na crash. Pardonnez-moi. Nga soki belle-mère na nga zo lebela nga bongo na ko crash na ilongi. Na sengi divorce aussitôt to kabwana parce que les famille ali boma baza ba kuluna. Oui, la lobby en haut et fort. Li bota ya grâce temo bazali ba kuluna baza ba ndoki. Kabwana na li bota wana ba ko bomayo un jour. Déjà au monde bazo criminel na internet. Panzu makamona zo le banayo ezali net révélation. Li bota ya grâce ba ko bomayo un jour. Vaut mieux séparer na compagnie à ma bé. C'est mieux pour toi. Parce que belle-mère wana lobeli wa bimisi wana. Au senti démon d'azoloba. Ndoki. Aza belle-mère ti. Une vraie belle-mère. A cause donc pas arrêter. Même si ça mwana na yo. Donc au lieu ba fan d'aba maman ko bazolo ayina azo komi zwanani afali sabiso ayebi sabiso que non grâce à ça la YouTube té. Mais abali na mbongo. Attends, Abali a sombi mwana na yo, quand même. Il faut assumer ça. Bino ba mama boteka kabana na bino. Bo assumer que boteka kabana na bino. Pour mobali soka yi apesi mbongo eza ko somba, eza lokwa neto akisomba lipa na boulangerie. To akisomba parce que OK, doit lipa na boulangerie au feleti. OK, doit lipa na Mosuni na boucherie au feleti. Faut fouta mbongo. Eza kwa mwana oyo boti wana ba ye ko zoyi au feleti a futi mbongo po ba zoyi donc a sombier. Eza ko somba. Symbole wana ba pesa ka mbongo wana bosengaka. Eza ko somba. Yango ba koko na biso ba kosenga mbongo te. Ba kosenga mingi ba ntsamba, lingwila, ba nyama, osombi ba taba biloko bongo memi parce que ba yebi wana eza ko somba te ezali ba bengo symbolique. Eza ko somba te wana. Po eza ka ba symbole. Eza ka ko pesa le babo tozali libota moko ngana memeli bino biloko yango ya kolia ya to ya kombela to ya kobokola. Donc en fait eza symbole moko boye donc coutume la biso to buta nango depuis l'antique, depuis l'ancestral ti lelo ba pesa biso. Ba koko ba yeba makambo na depuis kala. Bon, si coutume wana ya kopesa mbongo wana eza ya mindele. Eza ya ba yindo te. Mondel na ba mariage la bosala. Eza ya moyindo te. Ko doa bokena ba na l'église bolati biloko ouais lati pembe ouais lati noir point ni mobala la ta noir donc mobala zoko se représenter méchant moi ça zola ta pembe donc yende sainte pourquoi au monde appelle moi ça on parle lati pembe au meme na ndako bo lobby na moi ça zo lala na frère na yo na frère propre frère na yo a tout na mbeto na bino moko donc voilà pourquoi
il faut mentalité changer. Mibali il faut pas changer. Mobali il faut changer. Tala babasi baza ko lobo mibali bakomi le kwa basi bino nde bokomi. Ceux qui mibali bakomi le kwa basi bino bokomi bandoki. Moi je le dis et je ne mâche pas mes mots parce que je trouve ça injuste comment baza ko oh azana ko kini ko linga de gauche à droite. Bino batango boza ko reprocher grâce boza ko reprocher Panzu que aza ko linga de gauche à droite. Au moins na pese tout landeli ba vina bino. Boza ba ndumba ko leka Panzu. Misusu kutu ba bimagana mibali ya ba na ba frère ya mibali na bango. Misusu kutu ba bimagana na ba ami ya mibali na bango. Misusu kutu ba bimaga basala ka kindumba mais mobali yibite ki moi ça sala ka kindumba. Bazé bel surtout ya poto ko le bakututi. Ya poto bon le bakututi ya poto belé o mona azo ki sa kindumba kosi mobali ona ke sala na sala ka so na tele ville boy. Na ville anzo kanda ke sa kindumba. Mobali yibite. Pendant ce temps qu'il a changé ville là, ke sa kindumba na ville mususu. Ba ville misika. Pour la mobile yibate ki non moi ça zarandumba. Voilà. Bazé belé la poto basala ka kindumba. Mobali yibite. Mobala kantaka moi ça sala nzo ande ki ndumba ke na osala basi belé pe babimana ba chef na bango. Donc venir incriminer une personne comme si bino boza ba saint ba sainte et comme y a ba preuve yango pe comme bimati boze la bino mo na mura ye moko d'ici na pesi no kaka 1 mois ou 3 mois ye moko mura a oleka sous son le bono grâce ndaza azara ochinda ya lo babongo. Bon, je pose la rabine mo mona. Po mura pota sima ndenga fingi gar oyo mbaloba bimisi wana tutikali ko mona mo mwasi ya Panzu abima boye aloba na nano na comment il s'appelle na mura PD sima lele wana VW double sim wana to monite sika mora lekani mwasi na lekani na YouTube a le but à KBC Moura et sika mon côté Panzu andima ke adraga kaka mwasi moko parce que a monaka mwasi na ye wana ezaki peut-être avant ba balana a monaka mwasi na ye kuma trop ko silwane na ye trop ko kima ye bani wana li adraga kaka mwasi moko a assumer ngope. Ça c'est un vrai homme, un vrai mobile solo ezali mobile oyo assumaka ba défaut na ye et assuma défaut na lobi oui na sala boye mais makambo mususu ba lobi ezali lokuta bato siko le ba ole ba analyser ba muna non bazo kosile pe makambo ebele non o mona ba mama ya braza ko lekana wa le bono ba Panzu wana bazo ba kisi basanga donc yena na grâce te mo bayebani basana bakisi na bango basala ka bongo po balia ka batu tout ça wana mama nga moko na yoke ona batoi nanga et pas mama pingila mama braza mtalo babongo ko kindokite. Donc comment toi tu peux confirmer un truc aux na preuve yo moko donc so ozo confirmer makama bongo c'est que yo posa na katikina mama na pesa nga kanda donc bana ko incriminer mibali nyonso ya braza o mi apesi na ba pourcentage o mibali nyonso ya braza bazana ba kisi tout ça machin bakina ko zo mibali basi ya kini pona ba lexaka bango tout ça vous-même vous ridiculisez les hommes comme ça là, de votre pays et quand les Congolaises de la RDC font idem vous allez les attaquer et les insulter après vous allez les traiter des xénophobes alors que pendant ce temps c'est vous-même qui le faites. Binomo bozo fongo la porte pour na ba congolaise ya Kinshasa ba finga mibali na bino ba finga ka pena binomo bon siko borole la pour na ni tant ba congolaise ya Kinshasa ba ko finga sur bino il faut assumer maintenant Kofax a ucho loba awa kalamite oh non Panzu alinga peken atangina ba kombo Marie-Laure a bengi petite nzele wana à questionner Petite Nzela à démentir qu'ils aient le kuta. Vous voyez comment il y a des multiples versions qui donc Moura donc Moura na ba Kofax donc l'exprime na bango déjà Moura comme ko le bono batindi Panzu mission donc bato ya braza ba mikonza braza batindi mission pour na ko bebisa basi ya Kinshasa
Donc bango batika basi na bango ya braza ba ke bebisaka basi ya Kinshasa. Donc na Kinshasa na braza kuna basi bazate ya kobebisa. Donc mokonzi ya braza azana donc azani na tonka ka donc ya kolandela bato ya YouTube. Tamakam. Bakomi kolobo azali franc-maçon, mais vous voilà pourquoi vous êtes bête. Attends. Donc, je disais, Kolobo non, aza franc-maçon, patati patata, balek sakabana, balek voilà moi n'engé pe maman bazana pas à Kolobo, oh balek sakabana, balek sakabasi, tout ça etc. Écoutez, ceux qui Afrique centrale les autres bongaté, la première chose ils allaient le poteau falansa. Le poteau falansa ils ont bébé Afrique centrale. La deuxième chose, il y a mis balé ils allaient le kuta. Donc koloba mingi pour rien en fait, pas de l'autre côté. Koloba mingi pas de l'autre côté. Pour bateau bakoli na poto, botu na bango. Na bateau ba yibi poto malamu. Est-ce que batikala koyoka ta mokolo moko o franc-maçon moko bo bakangiye mosana eka so yena mwasi na ye ba lali na mwasi bake ali ba bomi mwasi wana. Et si vous avez un poto, ma formation. Tu as oui, couple moko bomi telle personne, mais jamais couple formation. Balwa. Tu as oui, bon, donc nous c'est comment la formation. Donc attaque tu boyer bien le sujet à formation. Bon, je ne défends pas la formation rien, la formation, mais c'est juste en fait je trouve ça. Et ça le quoi tu c'est qui? Et ça le quoi tu attends. Donc ils ont regardé bateau au moins au betika les bako pouf ndoka o to bazuto ngai. Donc les bako naturel les ala sauté au moins ka mota kufi o ba leye ndoka leye. Donc liwa naturel de comment sauté comment ka ndoki to mo ko sa ndoki na makam ya ba pasteur le kutao ba yeba e ba yebi esprit ya congolais ndenge ezalaka ya ba manipuler rabino. Oh, il y a un pasteur, moi, nous avons un faut bien. On a pasteur. Il y a aux yeux, moi, allez, bien. Voilà les conséquences. Parce que nous, on se trouve comme Bambela Ndoki. Tous a commis poser la question. Peut-être que nous avons likama, il y a un ils ont bongaté, ou ils ont bongaté. Mais tout n'a eu moko, ou le lara ndoki. C'est dans ce sens-là, j'essaie de faire comprendre les gens. Pourquoi toujours accuser franc-maçonnerie, ceux qui n'ont besoin de preuve, ils accusent la moto, ceux qui ont une preuve. Récemment, tout le monde na Kinshasa, bakangi batumoko boye, boma bana. Je sais plus si c'est Kinshasa ou bref. Batango boma bana, donc bakena kidnapper bana batu babomi, bakati bango mipiku, batumba bango, botamaka. Oui, donc est-ce que baza formation? Et cause à baza la bombe cannibale, cannibalisme, hein, baza la bombe cannibale, bino bokanzi formation. Donc voilà pourquoi on n'évolue pas, parce que mentalité ils ont kaka quoi accuser sans preuve. Mouraya accusé le bi a le bien la preuve ti lelo Alexa bino preuve ata moko ata litanga moko ya preuve Alexa ti. Tout ça parce que alingaki asambwisa mobali moninga na ye po moninga na ye moko mutatindi ye asala yango grâce ye moko mutatindi mura kenda ko finga ye boye poso ko finge bon azalaka fragile bo grâce ninga za na yebi mobali na ye. Mais tout le monde qui ba ojo ndenge grâce azo lela mobali na ye grâce kaka boy ye azo tinda bato ye moko azo bomba mana cc azo bimisa azo komi bimisa bate et ba mama ebele kaka condamné boza ba songi surtout ba mama ya braza ndenge na ba mama ya braza ebele ba mama misusu ya braza na acha ba mama nyoso te surtout ba mama misusu ya braza boza ba songi moko ba songi sauce moko na ndenge osakana te po makambo ya fali oyo bo memi ona ndenge moko ya donc netiza ya bino makambo na bino te boke kota ngo netiza ya bino chata oyo sorti ke muda cha mutema mabe na kacha makambo bato
botika makambo oyo YouTube ezobeba mpona kisongisongi lokuta baconseil nini mpe ya malonga bosala baplateforme na bino mpona baoteyaka basi me ekoma soki koteya basi te ekoma kaka kofinga mibali yango bozokimisa mpe mibali yango bango bokelinga na bango bandibu banini apo bokozonga lisusu bobandi kofinga lisusu mibali oyo balinga na bango baétranger moyindo akoma alingaka susu bamiyindo te parce que alingaka poso ya mwasi moyindo te donc réseau ekoma lokuta awa boyebi bakimba bino mpona bizali na bino lokuta makasi mibali mpe bazala biso bokati basi baza basa osoti basi misusu kaka ndenge nini tokotika mopaya aya kofingira aya kosambusa mwasi na biso mwana na biso ya mboka na biso wo le rapport na makambo mwana ya mboka wana etali makambo mwana ya mboka tetali libala po mibali mpe ya mboka na bino moko mpe ndenge baza wana babebisaka makambo ebela bavideo ya basextape tomonaka na bayoutube awo eza mibali ya braza mto abimisa yango ebela koda soki koda oyo ya théâtre sextape asala wana azali kongola ya braza oyo akenda kosa sextape ye mpe kaka mosusu wana mpe oyo akenda kosa sextape na USA aza kongola ya braza ebela babiloko bavideo ya bitakala milumbu tomona bakarine makunza baza kongola ya braza ebela bayibali ya Kinshasa te bazosambusa basi ya Kinshasa na net baza bakongola ya braza donc osoti otanga na bacommentaire na braza kuna baza bato bakisi makasi non comme si edingo azalaka nika kongola ya braza kwa comme si bangango bamagicien ya makasi tomonaka na bayoutube oyo baya kotémoigne ke basala badémonstration na youtube bazalaka bakongola ya braza donc kindoki nyonso wana oyo eza donc euta braza ah seigneur des fois ça me fait marrer quoi et on sentit que na ba mama ya bazoba ya Brazzaville ba mama muso ya bazoba wana ya Brazza wana au monde avoka na ba live kaka nga boyuk sanga donc en fait je vous comprends nga elo ezolekela nga komona ba mama ya Brazza wana ko kecha ki songi ko finga mibali ya Brazzaville na ba site na ba chaîne YouTube ya bato ya Congolais ya Kinshasa. Mais bon, que bino moko banda kofinga mibali na bino na ba chaîne na bino bo tikala ngana na monati congolaise ya Kinshasa aleki na live ya Congola ya Brazza banda kofinga mibali na bango ya Kinshasa na mona ngoti mais congolais ya Brazza congolaise ya Brazza akoleka na ba live ya Kinshasa banda kofinga mibali ya Brazza ko sokola donc oza kwa neti ozali ndumba au fait yomo ozoki donc ozoki no fongola mafinga na et pas batu donc ouais mafinga ya porte na yo donc yomo ozoki tinda batu mususu baba no finga rabino po yomo toke na ba live na eza bango te bata Kinshasa te to bengi yaka banda ko finga ba mibali ya Brazza bango te yomo ko toke na live na bango banda ko finga mibali na bino ya Brazza bon ceux qui bango pe bakomi osala ngo bobandi ko finga bango bato ba xénophobe mitema mabe alors yomo to bandi yango yomo to fongoli porte. Voilà pourquoi je dis vous êtes des idiotes. Vous n'avez pas de cerveau. Vous passez votre temps à insulter sans réfléchir. Hein? Vous passez votre temps à insulter sans réfléchir. Donc, tous les jours, au Komona Bambama à Brazza, na ba live ya bato ya Kinshasa, ko finga mibali ya Brazza, c'est comme si Bino Bozali ba sainte. Pour kaka makambo ya panzi ezo kende na bondenga bo soto donc ba mama mususu mona ba sala ngokaka pona bato ya Kinshasa ba linga bango ba mona bango neti bango baza bata malamu tout ça mais arrêtez de faire des choses pour faire plaire aux autres ça n'a aucun sens il faut dire des choses comme telles au que ça les loro te po ba linga yo o senti maramba soni na mususu azolo nga nazali nano moitié congolaise à Brazza moitié congolaise à Kinshasa mais so ozomona ye azofinga kaka ba congolais à Brazza pourtant azoloba ka azali moitié ya ngambo moitié pe ya ngambo mais azofinga kaka ba congolais à Brazza bon siko moitié ya Brazza on a siko ezofinga on point ni ça n'a aucun sens. Basé belé et c'est pathétique. Voilà pourquoi tout ça qu'on a avancé c'était raisonnement trop bas. Quand on a ma futilité,
YouTube oyo bazo grâce à ça la YouTube wa musala nini na sala wana kofinga pa kofinga ba yena ba karine baza kofinga na ekanga kofinga mibali na YouTube wana musala nini bozo benga wana o asala na YouTube mobali soki apekisi ye po abimisi mbongo asombi ye il faut assumer ça mobali asombi mwasi na ye olinga te basombaka basi à part mwasi oyo bafutela mbongo te belé bongo wana mwasi basombi te mais soki bapesi yo mbongo na chèque na enveloppe belé basombi yo olinga te ezali bongo pe kotikala bongo basombi yo ozali musuni donc ezali kwa neti mobali akesoma musuni na boucherie musuni wana ekokoma yete akozongisa ngo susu na mokolo nango te bazoteka ngo donc mama ya grâce yo teki mwana na yo epa mobali bon siko mobali azopekisa mwana na yo asalaka susu ba video mingi te na internet po wana eza mosala te bon yo ozoya koloba na ye o mwana na bisa tika mosala vana nini taba mama bazoba mama wana ya grâce ozali zoba nga bato ya kolo point ozo finga ye ozo moke parce qu'elle est bête. Si quelqu'un est bête, il faut dire qu'elle est bête. Si une personne elle est bête, il faut le dire, il faut pas mâcher des mots. Parce que cette maman là, elle est vraiment idiote. J'ai jamais vu une belle-mère qui insulte son beau-fils comme ça là. En plus, elle était consciente, tout a été enregistré. Bon, bah, toi, attends. Pas dans un autre non, maman wana yemo razo ba on a katia groupe oyo. Donc, bazo sola na WhatsApp. Bon, na WhatsApp la katia groupe wala. Audio grâce non tia voix na ye, pas tia voix na ye, belle-mère tia voix na ye, moto nyoso azala katia groupe wana azomo na voix wana. Donc ni nezo laksa ke ezali kaka panzo mta publier ou ba audio wana, mais mama pa kozongo to banana ngana sepeli mingi na tante ya panzo ozana raison na yo ndengo silika kipe ndengo lobby que non panzo atie ayemo ake komi tia na libulu donc oyo lobaki wana est solo et j'appuie cette maman là cette tante de panzo tu as raison et tu avais raison de le dire je le confirme et moi je suis pour cette maman là parce que trop c'est trop. Maman ya grâce à koki jamais ko lebela mobali ya mwana ni bon ye azali donc maman ya grâce ndinga sana aza susu na moya ko soki mobali apekisi mwasi na ye ko sa po asombi ye alokoti ete asombi mwasi donc bolinga te asombi mwasi voilà apesi mbongo wana ko somba mwasi wana komi ndeti mwasi wana komi ya ye olinga te komi ya ye po abimisi mbongo soko olingaki akokoma ya ye te fallait pas on dit ma boya bala yo boya libala bato misusu mona oh panzango pona nini lala na hotel alingi ko ke lala na hotel nini kaka fala somba afutela aluata ndako misusu azobo asoma ndako misusu azobo aluata ndako kuna bon to banana na bato bazolo asoma ndako donc yo moko banda okenda poto osomba ndako nanu te na Kinshasa mais ozolinga mobali misusu akesoma ndako omoto za yo za ndoki yo moko osala peut-être 20 ans na poto otikala kosoma ndako te mais olingi mobali ya ake bala mwasi na yo ozo forcer ya soma ndako yo ebi calcul ya ba budget na bango wana otobana na bato bazo tindika yo fala soma ndako tout ça pana fana yo somba nini eloko ni ya malongo za nango déjà panzu azala ba raison na iponya somi le pango te soki azala le pango na braza to na pointe noire yo oyebela yango wapi soki panzu ba blanc ya net o penza voilà soki panzu asomba le pango na braza to na ki pointe noire to soki wapi na mboka ya baboti na ye yo oyebela yango wapi. Donc panzo yo lingi panza somba bandako na bisika nyonso asoma na Kinshasa asoma pe na Brazza po na nini? Po nini asoma na Kinshasa? Donc mobali mtaki na obala mwasi. Soki mobali akibala mwasi akolonge pa baboti na ye akefande pa mwasi et pas mobali na ye. Eza mwasi donc mobali donc bino bolingi ndeni mobali ayebala mwasi na Kinshasa asoma le pe le pongo na Kinshasa afanda pe na Kinshasa. Eza na sens te? Po ya yo bala ye na Kinshasa. Est-ce que ya le bika yo fanda na Kinshasa?
Non. Est-ce qu'il y a le but que non, il y a qui va faire dans la Kinshasa? Non. Afin de na potopé en plus. Donc, le temps où ça la démarche. Bah, monsieur, oh, grâce à Panzango, moi je pense, grâce à celle qui boit na été, ça qui sagesse na été. Donc, dès qu'il y a eu Likambo, analyser directement, ting, bateau et télémi, mon aurait filmé, banaro le babilobé là. Oh, bah, reconnaître, ngate, libala la bise zali reconnu dans la France. Mais pour la nini congolaise, na congolais, bolinga rozalaba zoba à ce point. Libala, dala, ato balani na wana Congo kuna. Libala wana, ezalaka nanu reconnu na France était, tant que bino moko beaucoup tisi nanu mikanda na France était. Ezalaka bongo. En plus, pwana akoki kokotsa ne mikanda. Mais bakondima nanu mikanda wote pour présence ya moi c'est zate. Il faut moi ça zala sur place pwana ba signer mikanda. Ba eza mikanda ne ezala reconnu, mariage on ezala reconnu. Bilo kati poto eza wallet ya Congo wana ka oke koti mikanda boyele bandimi na bango oui waya boy. Mondela yibi pourquoi alingaka kopesa pwana botuna nonoz. Na poto loi ezali na France surtout, basé na loi polygamie ezalaka te. Donc avant même que tu pas personne nationalité, il faut signer mokanda oyo ozali monogamie et monogame. Ozali polygame te. Na poto na France, botu na bato yebi. Tant ozo senga nationalité. Ba forcer au pesa mokanda wana. Au signer contrat que ozali polygame te. Parce que la loi. Ce qu'on signe au Canada, donc, au coquille jamais au bas 2 bassi, 3 bassi. Si vous bateau, non, grâce, pas de balen à bala moi, Cananaye, c'est-à-dire sœur naïe, tout ça. Vous êtes pathétique, hein. Non, bakomi koninga bakomi sangoneti grâce à panza bala penza Cananaye na sens que non bakoma moi c'est na mobile ya solo. Mais bien. Et pourtant, aïe, bisi bino malamu non, eza pona nkanda. Boye ma réalité à pototé. Donc bo fanda kimia. Hein? Bato baza na poto bayibi makamo o panza lobaki ba o bayibi ba sosoli o makamo panza lobaki. Parce que poto eza afriquité, poto eza Congo té. Réalité ya France, ezali réalité ya Congo té. Hein? Na France, ata oye lelo. Yé grâce à moi, aza na chance ya kozwa mukanda pour moi c'est mobile aza na mukanda. Pour ceux qui mati à côté si mukanda direct toi waya adu mukanda. Siko nga siko eloko zo bank sangeza wana. So grâce à mati dès ka kozwa mukanda quelques mois qu'on luka singa divorce ba boyana pa na ya asa la vie na iso ya kintelelele ndenge zalaka. Ya nga so na senga na panzu ko matisa moi si wana te na poto boya ye. Oui, moi je suis pour Nzamba limbisanga ya. Donc Nzambe sika zali azo sosola makambo na oloba. Nzamba limbisanga po ani nazo ninga bato bakabwana. Parce que dès e bandeli libala na bino eza na tina mokote kaka koswana oya na ba Karine Mbasu aroleka na koyolo moi sango mobala ngo alinganga yi mobala ngo. Donc ye mibali nyoso balinganga. En plus pe mibali nyoso ngo pe balinganga yi bakimaka ye kaka. Oza stabilité Karine ngope. Yem Karine tabanda makama mibale yo alinganga yi boye bon. Na batokutu epa na batokutu ba yina Karine bakomi koloba Karine azaka na raison. Karine aza Karine aza ya Nzambe. Lelo Karine akomi ya Nzambe. Po Karine aza na likambo na moto ya Braza. Grâce à zana likama na moto ya Braza, lelo Karine akomi ya Nzambe. Tango Karine azo finga Niki awa Niki Menga. Oh Karine aza c'est Satana. Ah les femmes, franchement vous des fois je me demande votre cerveau là ça va où? Hein? Ça va où? Mais franchement, Panzu senga divorce. Ngaso na sali vidéo oyo ezali pona ba mama ya Braza. Ba mama ya Braza ba benga mingi pa mama Pingila et na ba epa ba NK ba misika misusu wana. Na bengi mingi pona bango pour qui songi de au moins à un moment même NK ici kazali alobaka une fois maman moka ba Braza le kara banda ko loba alobaka NK kataye alobe bino basi ba mama Braza bozaka ba songi grâce à non le bagango
aomo le ono o bino nde mutu bo limote bo bebisi makambo ya nanu po ma NK abebanaka na petite o ya USA o azali soki babek soki armée lourde wana azali congolaise à Braza yango wana NK lobaka bongo bino bata Braza mutu bo bebisi bo limote makambo mingi na ndenge yango nga bino ba mama ya Braza o bokena kobenga na ba chaîne ya bato ya Kinshasa ki songi na bino wana na botika. C'est trop. Et comme même nanga, je suis congolais de Braza. Mais tant on a yo kaka qui songi na bino et puis ça nga sombre et ça la nga soni makasi. Po des fois nazo yo kananga qui songi na bino nazo ah mais bato est-ce que bazo soso na penza makambazo loba. Je reste calme, j'écoute. Parce que les gens qui ont intervenu dans le contredit, maman me dit ouais babani ko finga les choses. Il y en a qui ont intervenir. Mais là j'ai dit trop c'est trop parce que maman mon tapé singa kanda plus maman mo ka leki pa maman pingila ah le boya yebingai on a sala na équerre. Quand t'es bête là, il faut arrêter. Vous accusez tout le monde. Donc motonyo ça ko contredit na komi ndoki. A komi satana. Vous accusez tout le monde ba satana. Tout le monde ba ndoki. Ah non, vous bino ba mama Braza wana bobongwana. Tango ba congolaise ya Kinshasa bazo ko finga ba congolais à Braza, bino boza ko silika, boza ko contredire bango, boza ko finga bango, bo finga bango ba xénophobe. Mais alors que bino mo dozo bimisa bango, bo pesa bango porte wana. Vous êtes des démons. Vous allez ba démon penza ya physique. Ya obata matin. C'est pas normal. Non, franchement beau changer. Qui songi na bino leki trop okomona mama ya Braza les kanaba chaîne ya bato ya Kinshasa kolo ba ibele amela soité hein tant azo loba donc au senti que oui frère ezate na monoko donc ti ya kosilisa ata amini ata litanga so imoka minute donc ako papola yo lingala net azo soyo mino c'est pas normal makambo. Tala, bosa la ba chaîne na bino moko, bo finga mibale ya Braza na ba chaîne na bino. Mboke na ko finga mibale ya Braza ti na ba chaîne ya bato misusu, eza normal te. Po bo tikala jamais nga na lobi yango, bo tikala jamais ko mona moi c'est Kinshasa alongwe na bango ake na ba chaîne ya ba Congolais ya Braza, banda ko finga mibale na bango na ba chaîne ya ba Congolais ya Braza. Na no tikala ko mona po na mona pété. Po ba parmi pe ba Congolais pe ya Braza ngo ba sala kana ba biloko ya YouTube belé. Bazali mais tu auras plus na makambo ya histoire hein ba Congolais Braza makambo ya histoire makambo ko laksa mboka na biso makambo ko laksa makambo l'école tout ça mais ba biloko neti bato ya ba mama ya Kinshasa nde basalaka tu auras nango te ba live wana ba ezati biso plus de histoire faits réels beaucoup de choses par rapport à ça en fait on est connu plus. En plus, basala ngo mingi na lingala te, c'est rare. Bon, bazali ya lingala bazali, mais c'est rare. C'est ça en fait. Voilà pourquoi et bela ba congolaise ya Braza pe ba kenda hotel pe bangote. Mais bazali batala mara mingi na bato mingi ya ba étranger, tu vois. Bah et pourtant ils sont là, il y en a beaucoup hein. Mais au lieu ba kenda rapé ko sporter bango ko tia bango moi ba vu non bango ka ko tia ki songi na makambo ya Kinshasa ngape na lega na ba chaîne wana mais la lega na so na moni sujet wana et fini sa mingi mibali na lekani na pesi moi avi na ngai po ngana le belaka selon nga terme na ngai yango na pesa titre pisodo non nga ba oni chaîne na nga makama mokili. Parce que je parle en général. On a le blarming en général. Ils ont mis bali à poto. Ils ont mis bali à Afrique mobimba. Ils ont mis bali au bazan en Amérique. Je parle en général. Dans le blarming, il mis bali n'est pas bassi puis le blarming est bassi. Mais na juge rappelle mi bali on a dit que oui waza a tort na juger. Moi je suis comme ça. Waza a tort na juger. Mais je conseille après. Pour tout ça parfait. On rappelle dans ma bébé couteau. Et moi ce qui m'énerve comme on a toujours bassiné ba condamné à mibali mais balinga ko condamné bassi au bazar bandumba te
Donc, Kindumba, ils ont mobile. Alors que moi, si pas à pire, ressenti que non. Moi, si, azo trompé mobile, si banana mobile, moi, le côté celui wapi. Na chambre, ya mobile, donc, moi, nazo lela na pembe, ni azo si banana mobile. Wana moi, si m'ta sala, ouais. Et ça, les gens, les femmes, là, bazo jangote. Bah, mon normal. Mais ceux qui mobile à ça, ils disent, mobile a commis satana. Kaka mobile n'a pas comme satana, mais mibali n'y a sont toi comme satana. Voilà donc tout ce que j'avais à dire. Voilà. Tout ce que j'avais à dire c'était ça. Et moi je pense, voilà, je vais pas m'arrêter là, mais je vais continuer plus tard. Peut-être je donnerai encore d'autres avis. Mais moi ce que je peux dire, Panzo, sépare-toi, divorce. Cherche une autre femme en France, là-bas, il y en a beaucoup, des Chinoises, des Japonaises, et des Françaises, des Allemandes, voilà, hein? Divorce-toi, c'est mieux. Quand tu vas te divorcer, efface numéro, il y a belle-mère, efface numéro, il y a maman, il y a grâce Panzou, Azali, impoli, coupé, ça y a ta valeur, ta sur la valeur. Moi, personnellement, moi, à ta place, je ferais ça. Cette femme-là, n'a jamais coupé ses valeurs pour ayebi ko solo la te, ayebi ko lobate, ayebi donc il y a ce ngaka abimaganet, il y a ça la raison. Ayebi ko bong ça peut makambo te. Donc et lobeli wana ninga zo lobeli donc azo zoine tu moi na moke moko boye moi na suki n'importe quoi. Mais mon cher, parce que c'est toi. Moi, je vais la cracher après je dégage. Moi si j'étais toi, j'allais raccrocher au nez. Je dis dégager, je demande divorce. Moi, à ta place, je ferais ça. Parce que cette maman-là, c'est une sorcière. C'est elle qui va te tuer. Donc, il faut éviter cette famille. Mon frère, là où tu es là-bas, le divorce. Cette famille, c'est une mauvaise famille. C'est eux qui vont te tuer. Ils vont t'empoisonner un jour. Ce que je dis là, mémorise ça, tu vas voir. Bazaba ndoki. Maman ya grâce à Zali ndoki. Penza ya ndoki. Maloba wana bimisi za ki ndoki. Donc, je ne mâche pas mes mots parce que makamona yo ki ndenge maman naza koloba. Kaka basi mtu ba kokote la ye. Po basi bazara basi mo sensible balingaka kokote la kaka basi pana moi ça zaka na raison. Ata moi ça za mabe balingaka pesa ka raison. Moi je suis pas ça. Aza mutema mabe mama wana. Aza ndoki. Balobaka bongo te. Moi na kutu donc beau fils na yo kuta so le belo na respect. A bengo maman auto sa yo po aza na maman a boté ya kufa déjà. Mais azo zoyo ko maman yo a botié. Azo to sa yo azo lebelo na politesse nyonso. Bon yo maman ndingo za ko lebele. Moi na lobi kaka bon boté ya grâce à les kana sous mingi na mingi a lobi te ka les kana définitivement te a lobi ale kaka sous mingi na net te na YouTube te yo maman tomboki lo ko net ba fingi. Oh nini, oh yo katine di yona di pone ko lebelanga bongo. Sia. Ah voilà, ozwinde tala maman. Yo ozwinde panzo nga. Donc aussi ça coûte mal baloti na ko ba maman kanga munoko na yo. Pota on a balaka mwana na yo yo to bimisanga mbongo wana. Tango na kutana kana mwana na yo do yo zalaka ti. Na ko sokola yo donc na kaka na donc na minute wana na sokoli yo na minute na sengi divorce. Po ke nanga isika moko te. Pourtant na lingaka mwana na ye ya zalaka te. Tango na saka digi na mwana na ye na mbeto ya zalaka te. Tango mwana na ye swaka ngai ba kote moko boyo na lingaka ya zalaka te. Tango to sona kana mwana na mbeto azalaka te. Donc oya ko finga nga bon ko rabaisser bon donc hein o rabaisser nga na ndenge no mona na ti mwana moko boye hein naza na valeur te. Voilà pourquoi j'ai aimé la réaction ya tante ya Panzu. Parce que tante ya Panzu, bravo. Et si vous allez, bisous penza. Donc, na mami yo bisous à mon nene na litama. Oza penza tante ya malamu. Wana nde tante ya sola za la bongo. Mama wana za ndoki. Ya wana zo senga na Panzu a divorcé na mama wana. Et na libota wana. Parce que soit divorcé na mwana wana grâce wana, a divorcé na libota. Parce que mama ya grâce ndoki sorcière ya mon nene. Nga la ebita nzambe mais tala bo monde la kabilongi nga soko ya kolobela nga bongo mama tala
na ko cracher lo maloba moko o lapa mokili po bozwaka pe nga nazali mobali moderne naza ko mibali ya kala wana te ofingi azokanga kaka non lelo ezali égalité bino boluki égalité bozwiti lelo pe biso tozoluka pe égalité mwasi alobi a mobali alobi a mobali a gifle mwasi pe fois a gifle mobali lelo ezali égalité oui nga makambo akisemeki wana mama otosaka mama bandanani baloba mondele aloba le respect est réciproque soki respect ezali réciproque yo pe tosa pe moto oyo lingi ya tosa yo lingi basala yo te mabe mais yo ozosala moninga mabe eza en sens te kosala moninga mabe te soki olingi basala pe mabe te. Donc maman ici kozali oza ndokina, je le répète, ozali satana en personne. Balobelaka mobali bongo te. Et lobel na yo ezako lakisa de bozali na tort. Et lobel na yo wana ezo lakisa de bozali na tort, bolingi ka bozwa raison pour kaka beaucoup mikolo panza enregistrer moi si y alors. Azan a droit d'enregistrer moi si? Oui, il faut. Et c'est interdit. Bon peut sa loi ni interdit que non, mobali azan a droit d'enregistrer moi si. Quelle loi wana? Ezalaka wapi? Eh, mikolo yo preuve eza preuve. Donc il faut preuve. Mobali il faut azala ba preuve. Yango ba mibali misusu ba kota ba boloko kaka boye par erreur pour preuve azara na ngoti. Botela bana oyo ya nano ya ba danseuse ya Kofi oyo. Ba porter Kofi plainte. Mais bazaki na ba preuve te kaka maloba. Voilà. Et monde baloki le bango pour bazaki na preuve te. Ce bazaki na preuve que c'est Kofi azana na boloko. Voilà pourquoi je dis, Panzou, il faut enregistrer, tu as raison, fais ça. Voilà, tu fais ça, tu enregistres, tu publies sur le net. Eux, ils aiment ça, parce que eux, ce sont les premiers à le faire. Et quand toi, tu le fais, tu dénonces, ils disent que tu es méchant. Je profite, là, Bima n'est pas méchant, mais au moins tu sauves ta dignité. Aux autres, là, c'est que oui, aux autres, a raison. Bango, ba yebi, qui basa na tort et belé. Donc, raison, na bango, comme oh non, aux autres, mabé, aux autres, enregistré, moi, si, tout ça. Tala, o linga mobali enregistrera lingi mobali enregistrera basité et talio. Wana mobali azoba. Voilà. Mobali azoba oyo alingi o asali tazali cool. Mais zela mokolo mwasi wana ndenga osala yo omona obondo lela. O yaka na ba YouTube nende na monaka Camerounais mo baleka na YouTube na Facebook azo lela. O bosunga ngai mwasa bengani nga. Akomi ko filmer ye moko. Donc alors que tango azali na bien na couple na ye a osala ngote a enregistrer. Tabazob. Il faut mobali enregistrer parce que ce qu'on enregistre les mokolo li kame ko yela yo yeba ngo ete boloko zezela parce que trop c'est trop basi ba komi trop ko et belé bazo kosa et belé pe bazo souffrir, ça c'est vrai. Toko wanga na ngoti basi belé bazo souffrir ba onyoko na bango pa mibali bazoba mibali ba ngokoto mibali ba sokoto mibali mito evimba le kwa kisimbi ba kizengi moko boye ba mibali wana ba au moins senti que face le quoi farata ba onyoko la basi. Oui, ça existe. Toko boya ngote, ça existe. Et zape na basi pe baza onyoko na mibali. Au moins na zu chicote. Ba vidéo ezali a ofia kula mobali. Mobali azo lela. Ba mibali biso bazaka fragile. Ba donc basi ba kata mibali bazaka bien quoi. Mibali bazaka faiblité. Non, mibali est fragile bazali. Au moins azo fia kula mobali chicote. Azo seka. Ba vidéo moi ça zo filmer ninga zo beta moi si et mibali misusu ya bazoba bazo seka mobali wana o bazo nyokola mais ceux que zaki moi si mto asala bongo kasi basi bazo côté na mobali wana mais mibali ba côté la raté ba bandi ko seka misusu mobali yanga bomona ka mibali belé ba bimaraté o ba nyokola bango pa basi o soti ba finga ka yimi colonioso ba gifla ka yimi colonioso ba mona kineti zoba tufi moko boy ndenge mama ya grâce à ninga sala et pas Panzo. Donc, en point d'ailleurs, amoni grâce à Panzo à Zalokola, nyei, ko finga ininga bani ko finge bongo. Aïe, 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 aïe. Donc, moi, na pas n'ingiza ko finga. Donc, ndengo fingi Panzo na audio wana, na yoki motema somo. Ah, bozui Panzo, ngai, mama. Na siko yoka audio, na ko lakela yo mabe moko. Non, donc na minute na lakon na crachon et longi na sengi divorce. Ponga na kanda mabe na linga buzo bate. Na linga bu nga so na zaki ndeko ya Panzo. Boza la chance pour que tu aies moto moko boye azan ndeko nga ndeko propre ya Panzo.
mais na minute wana ndenge na kotia ba boule moko na mutu apanzu pona senga ka divorce pona kanda wana donc koyoka kaka mama ezoba eboyi na kanda wana kaka na koloba panzu tala senga divorce peu importe basi baze na kokende kolukela ye mwasi na nko pona kaka aboya grâce na kezwa mwasi mususu ko donc na kende toi moi ou même arabe moko boy na kende lukeli na memeli pona boya kaka mwasi grâce wana parce que bo soto maman zoba wana yo memi wana ça m'a énervé à un point que vous pouvez pas imaginer. Il y a des limites. Même si Panzo a fait des erreurs, tu ne pouvais pas parler comme ça à ton beau-fils. Hein? On croirait que jamais qu'on le na beau-fils na yo bongo. Ata Panzo azaki na ba erreur na ye. Il fallait le beler na ninga bo lam. Moi na no pas bimisi ba audio bozo wanga na bokomi ko donc ya mabe nyoso kaka bokomi ko bambela ngo Panzo. Et alors boko bimisa audio na net ezal epekisami bino vi na bino za YouTube. Bo mona ka YouTube le la tribunal. Nyoso ebimaka na YouTube, bolingana na YouTube, nyoso ebanda na YouTube. Faut ici la peine na YouTube. Tout nyoso pe faut ebima na YouTube. O soti ba mama muso azolo ba na Panzo, oui yaka loba, nyoso ebanda na YouTube banda pe dake kaka Panzo abandi ko loba. Oh yo bandi ko loba bongo pona nini? Ngana sepete babandi ko silika pona nini Panzo azoloba. Mais bino moko lobi asi sango na YouTube aloba maka vérité na YouTube. Beaucoup mieux ko alobi loka malonga te. Quel est loka malonga? Bino linga ga loba nini? Il faut se justifier na nyoso. Oh Panzo ndimi mabe. Mais ceux qui Panzo ndimi peut-être alobi ka asali yango pona kaka bomona mwasi ni mabeti, bo finga mwasi na yete. Il y a des hommes comme ça, il y a des hommes bêtes comme Panzo wana. Donc on sorti que non alingi mwasi na ina ndemone tu zoba moko. Donc ce n'est pas ba kangai na kisi. Donc dès ça ake na yepe kaka ndimi bon ngana zana kaka mota mabe pona ka ba finga ye mwasi abima malamu nzoka ni ye mwasi nde mabe mais ye alingi kaka abima malamu et abima mwana mabe. C'est ce que Panzo a fait et c'est moi je déplore ça. Je suis fâché contre ça. Écoute Panzo, bimisa nyoso ba audio, bimisa panza, nyai. Allez, divorce na ye, c'est mieux même. C'est mieux divorcer na mwasi wana za ndoki kotinda ba vewe wana ya mura et mo somba pota o ici la raté mo somba fongwa maneti di dusu ya Golgotha. Ale kaka finga yo bongo akosa makambo bato bandimi yango na ndenge moko et les gens même jusqu'aujourd'hui on leur dit que non le petit Moura là a menti mais les gens n'y croient pas. Pour na bango Moura o ya le baiser est vrai. Moi si mobimba yo tambola kana balele batama babe baloba na bino ngote biso selon école culture na bolongo la manga bakama mindele wana selon culture na biso ya bayindo kozala lele iza disumu boye biango ebendaka makambo mabe. Bon yo moi si mobimba ka kotambola na balele moko balele bazalaka bato mo bato zua makasi baleki na basi na zua donc lela mona kaneti ya azali plus que moi si pona lele ndenga za wana a mona eti ya leki moi si na mayele donc ya koki ko bota même koleka moi si ba mura wana ba pedi moko balele moko be ya toboka ya nso ngina lisomba solo tout finyai. Ok, donc autant na bato ba babe ba vewe ba autant na bango conseil ni ba opeso un vewe opeso conseil ni donc opeso ka ma babe na ma babe un vewe akoki jamais opeso dignité, c'est impossible. Hein na bato onde bazo défendre ba vewe. Écoutez, sans effet d'abinois il faut oh bon tala nga chiki mino peace and love parce que ça kana yo bimsa maloba mususo